Mbote, 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 ba papa, ba mama, bana Congo, na Congo, na Afrique, pe na diaspora mokili mobimba. Lelo ezali bongo le 2 janvier 2024. Oyo bozali kolanda ezali mongongo ya président Valère Mangitu Kamambweni, président général ya COSECAF. COSECAF est la Kisibongo Coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique. Ezali plateforme ya société civile Oyo Ezabongo inspiré et guidé par Papa Simon Kimbangu na badimation na ye nyonso. Pona nini lelo to zali kosalela bino message vocal pambate na date ya lelo ya le 2 janvier nde mokolo oyo Tata Kimbangu na nguya pe bokonzi ya bonzambe na ye atambolaki na mokili mobimba pe ayaki komimonisama na bana ya diaspora. Na tango wana to bengamaki bongo président ya communauté congolaise ya États-Unis pe nde Tata Kimbangu ayaki komimonisama na biso pona koyebisa biso te amoni pasi na biso, amoni ndenge tozali kobunda pona koluka bolamu ya Congo, ya peuple congolais pe peuple africain moyindo. Kasi yende ayebi ndenge azali kotambusa mokili na ye, yango wana asengaka biso ete totambola na ye, pambate yende akolakisa biso ndenge tokolonga bitumba ya congolais, ya africain pe ya moyindo na kati na mokili oyo. Na tina wana ayebisaka biso lokola yo ozali président ya ba congolais na États-Unis na nzela communauté congolaise, panza sango na baninga nyonso ya diaspora ba o nyonso bazali ya kotelema pona kobundela Congo, na tina ete boya kotika ba offrande na bino na nkamba pe tozwaka sango wana to panzaka yango mokili mobimba. Bana diaspora oyo bayokaki pe batutamaki na molimo oyo tobengi Tata Mwanda Velela, Nzambe Molimo Santu, Tata Kimbangu. Nde totiaka ba cotisation, totiaka mbongo na enveloppe, toyaka na Kisasa, tokutanaka na Papa Simon Kimbangu Kiangani, pe tokendaka na mboka nkamba mabele masantu ya bayindo oyo kobikisa mokili mobimba, tokendaka kotika ba offrande na biso kuna ndenge esengamelaka biso. Donc lelo to zali bongo ko fete toloba année 2021, 2022, 2023, 2024. 4 ans jour pour jour oyo Tata Nzambe Kimbangu, Nzambe Molimo Santu akutanaka na biso bana diaspora pe apesaka biso mission. Na grande mission oyo apesi biso ya kolongola peuple moyindo, peuple africain, peuple congolais na système de malheur. Système de malheur oyo ekotaka na Afrika, na Royaume Congo, uto bakoko na biso na 3 dimensions. Na nzela ya molimo, na nzela ya mayele, pe na nzela ba politique. Yango esalaki fondation ya système de malheur oyo ti lelo biso tozali ko souffrir nango. Kasi Tata Kimbangu na mawa na ye, na bokonzi na ye pe na nguya na ye, alingaki ete société civile ya sika, ya kafu, ya nguya pe ya bwanya etelema na tina ya kosunga bana Congo. Yango wana alongolaki biso na mboka États-Unis pe azongisaki biso na mboka ya Congo. Depuis tozwi mosala oyo tosali nini pe tokomi wapi? Pambate lelo ezali anniversaire 4 ans depuis Tata Kimbangu apesaki biso mosala. Tangu tozwi mbela na ye ya liboso totosi toke na nkamba totiki ba offrande. Ya mibale a inspiré biso keto organiser la société congolaise oyo tobengi société civile.
ya misato ayebisi biso tosuka kaka na Congo te mais totia na Afrique pamba te Congo ezali ndaku na ye kasi Afrique ezali lopango na ye esengeli ba Congo misato un jour esangana donc royaume na ye uto bakoko na biso ezonga na tina ete les trois Congo etambusa Afrique pe Afrique etambusa mokili mobimba nde wana nyonso tozwaki mikanda ya leta pe tosalaki organisation oyo tobengi COSECAF na ne ya liboso ya 2021 tangu tokomi na ne ya mibale ya 2022 ayebisaki biso ete tozela date ya le 24 likambo kokwea na mokili pamba te na sortie officielle ya COSECAF na date ya le 30 juin 2021 ayebisaka biso tokombola Congo 24 fois tokombolaka Congo 24 fois pe tobetaka kombo 3 fois tosalaka yango susu na mois ya juillet août septembre octobre pe alobaka na biso bokanga chiffre 24 bokoyoka likambo ekoya na mokili tosalaka yango diaspora mobimba na baza na Congo na nzela réseaux sociaux ya Skype pe tango tokomaki bongo le 24 février 2022 guerre ya Russie na Ukraine oyo esangisi mokili mobimba ebandaki pe tata Kimbangu na bonzambe na ye ayaki koyebisa biso te bana date le 24 o bokombolaka Congo 24 fois date le 24 na pesaki bino yangwana elembo ya bitumba ya mondele ebandi pe ebandi makate batiaki tembe balobi ete mondela koyokana na ye akosolola kasi tata Kimbangu alobaki bokomona makambo o soki 3 ans ya guerre ekoki te ngai Kimbangu te mutu na watambola na bino pe lelo toomona yango bao bakanisaka guerre wana ekosila na une semaine ti lelo bakomprendre kaka nanu esilika te oui nanu pe esili te parce que yo moyindo conscience na yo eza kaka ya pete ozwa makambo nyonso na négligence yo moyindo ozozwa likambo na serie te kobanda na yo congolais ozozwa makambo ya mokili na serie te yango wana guerre wana ya bamindele eza kokontinue na misu na yo pe kosila bongo te po ekokoma généraliser yo nde congolais nde zwa conscience tangu tosilisi année 2022 na suka ya 2022 tata Kimbangu ayaki su komonana na biso alobaki na biso nini na fin ya 2022 alobi na biso bana soki bokomi na date ya le 6 ya chaque mois esengeli botelemaka pamba te mokonzi ya mboka Congo akendaki na mboka Nkamba asalaka promesse ke akokomisa date ya le 6 avril jour férié chômé payé kasi bino boyebi te depuis asalaki déclaration wana akotaki na bitumba monene o ye moko akoka kobima yango te kasi lokola bino bozali bana na nga nazotambola na bino nazosala musala na bino na lingi a partir ya le 6 octobre le 6 novembre ba mwa wana nyonso kolanda ti 2022 kosila ti bokota 2023 bosala ka ba activité chaque le 6 ya mois pona ko rappeler na mokonza mboka ete oyo ya lakaki na Nkamba esengele kokisama pamba te eza libanga oyo fo bo poser pona kotonga ndako to bengi royaume nde na tina wana le 6 novembre le 6 décembre le 6 janvier le 6 février tobandaki kosala ba activité kokende na ba media kokende na ba université kosala ba conférence kosala ba sitting koleka na ba media koloba pona ko rappeler mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi ete esengelaki akomisa date le 6 avril ndenga lakaki jour férié chômé payé kasi asalaki yango te tangu toyeko koma na le 6 février 2023 tata Kimbangu amimonisa lisusu alobi botikali kaka na 1 mois soki mokonzi mboka akomisi date wana férié te bino bana nanga diaspora esengeli bo se préparer bokende na Kisasa na kolakisa bino nini bokosala tangu le 6 février ya 2023 eleki tata Kimbangu alobi sikoyo bokanga bisaka bokende na Kisasa tangu bokokoma na Kisasa bokosala 3 jours
na palais du peuple, boko tourner palais du peuple, boko yemba banzembu, boko kitisa nguya nanga, boko bimisa épée oyo ngai Kimbangu na nzela ya liloba ya tata Nzambe mokeli o babengaka Kolo Yesu na pesaka bino épée na clé. Mbala liboso boko salela yango na palais du peuple, bokata basinga na basheni nyonso oyo bakangeli mokonza mboka pote dati wana ya le 6 avril ekoma jour férié chômé payé te ndenge alakaki. Bino bokende bokata basinga nyonso pe bozwa fongola bokanga ba porte d'entrée nyonso oyo bangunia bakotela na Congo. Bongo tokotala ngana bango tokosuka wapi. Yango wana tangu tokomaka bongo na le 6 mars 2023 to kendaki na palais du peuple to salaki 3 jours ya sitting. Banani basalaki 3 jours ya sitting, bana ya société civile COSECAF o ezali inspiré, guidé et accompagné par Tata Kimbangu, Nzambi ya bakaka zeto, Nzambi ya bangudi zeto, Nzambi ya basezeto, yende Nzambe ya bakoko na biso. Pe bakoko na biso ya mibali nyonso basanganaki, bakoko ya basi nyonso basanganaki, batikaki biso te na 3 jours oto salaka sitting na palais du peuple pona kobebisa misala nyonso ya moini satana o ekota na Congo pona koimplanter système de malheur au peuple congolais azali konyoka manango butu moi depuis 1960 jusqu'à ce jour. Nde na tina wana tangu to silisaka 3 jours na biso to pesaka bongo ultimatum ya 4 semaines pona koloba ete tokokaki koleka le 6 avril 2023 te soki mokonza mboka o proclamer yango jour férié chômé te. Pe toyebaki de quoi nous parlons pamba te basinga nyonso ya bitumba ya bamangomba o bakangaki mokonza mboka pendant 3 jours ya sitting na palais du peuple, biso bana société civile plateforme à COSECAF to kataki yango. Pe ba porte nyonso o bangunia bakotelaka na Congo pona ko neutraliser biso ko komisa biso bazoba na kata système de malheur to kangaka ba porte wana. Tangu to eko koma le 29 mars Tata Kimbangu ayesusu komimonisa na biso bana diaspora na mboka ya États-Unis alobi ete bana na ngai bolongi mokonza mboka azali ko publier jour ya le 6 avril ya chaque année ekoma bongo jour férié chômé payé bolongi kasi sikoyo esengeli boleka na deuxième phase. Nde na dati wana ya le 29 mars 2023 Tata Kimbangu na badimasyon na ye nyonso atindaki biso toleka na deuxième phase. Deuxième phase ezalaki nini? Alobi na biso bokotambola année 2023 mobimba oyo na Congo mobimba kosolola na peuple na ngai. Na tina ete asigné pétition ya société civile oyo ekosenga changement ya constitution na tina ete Congo ebima na système de malheur ekota bongo na système de bonheur na nzela ya oyo tobengi royaume Congo de Kimbangu oyo eza royaume ya Nzambe esi ekita na mboka Congo oyo ezali royaume ya Nzambe eleka deja na nzela bakoko na biso esengeli ezala bongo restauré rétabli na tina ete pasi oyo Congolais aumeli nango, Afrika azoumela nango, Moindo azoumela nango, Mukileza azoumela nango esila. Nde na tina wana ko banda le 29 mars 2023 biso toyebaki ete mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi akopublier bongo jour chômé payé na date ya le 6 avril. Pe biso mbala moko tolekaki na deuxième phase o Tata Kimbangu atindaki biso ya ko récolter ba signature ya pétition na le 26 provinces ya Congo. Tosali yango année 2023 mobimba. Na tango wana ba politicien baza ko bunda po bakende d'élection ya décembre ya 2023 biso peuple congolais to bandaki déjà kozwa ba signature sur base ya article 27
ya constitution actuelle ya Congo oyo epesi na peuple ndingisa ete soka linga telemisa mboka esengeli azwa ba signature ya pétition pe na kombo ya article 5 ya constitution ya Congo oyo elobi ete le peuple congolais est souverain akoki ko décider en accord avec le droit international, il y a régime, pe ya institution oyo ya lingi mboka na ye ezala. Nde na tina wana biso totambolaki kozwa ba signature ya pétition. On a eu plus de 200 000 signatures ya peuple congolais dans les 26 provinces à Congo. Et tangu tokomi le 21 février 2024 au tozali nde tokendaki bongo na présidence de la République pour na ko déposer ba pétition wana na nombre ya 110 000 signatures officiellement accompagné na mémorandum populaire ya peuple congolais o ezali koloba lolenge nini biso peuple congolais tolembi système de malheur. Système de malheur oyo eutakala, ça fait plus de 4400 ans depuis moto moinda kotaka na système de malheur. Bakoko na biso babebisaki mingi basaki berere mingi libosa nzambe pe nzamba desidaki abimisa loposo mosusu oyo tobengi mindele na tina ete bakoko na biso bazwa mayele nde système de malheur na biso bandelaki wana pe mokolo wana mondele azwaki le devant akomaki kotambusa biso na système de malheur. Voilà pourquoi ngonga moto moindo abima na pasi ya système de malheur ekoki et tozo salango en toute légalité avec mibeko mboka na botosi l'état na botosi constitution nde tozo ki ba signature pe to déposaki na présidence de la République, na primature de la République, na cour constitutionnelle de la République, na Sénat de la République, na Assemblée nationale de la République, na Agence nationale de renseignement autobengi ANR de la République. Na tina ete moto moko te aloba ete biso toyebaki te. Moto nyonso ayebi ete peuple congolais alembi système de malheur, alingi restauration ya royaume. Natina ete to vivre ce système de bonheur. Et si ka o congolais nyonso akozala malamu scientifiquement, politiquement, spirituellement parce que royaume et komemela biso stabilité politique, stabilité scientifique et stabilité spirituelle. Elingi koloba nini? La stabilité politique ba politicien bakosala susu makamba système de malheur te koyiba bambongo, ko détourner bambongo, kokanga batu ndenge bango balingi, kozanga kosala justice ya malunga, makambo nyonso ba politicien basalaka ya mabe bakosala yango susu te. Kozala na 1000 partis politiques na système de bonheur ya royaume ya tata Kimbangu, makambo wana ekozala susu te. Pe politicien oya bangaka mundele asaka makambo ba signese même na téléphone batindele ka texto andimi azo banga mundele makambo wana ekosila. Pamba te le roi des rois tata Kimbangu akozala wana ye oya longa liwana ba dimension nango nyonso. Ye oyo bakanga bachana tono acide. Baksude yango babwaki ye na tourbillon na sa mai abimi atamboli likolo mai. Ye oyo abimisa lipa na kati ya mai. Ye oyo bafandisa na libanga ya songe pwe panza ye me libange tosi ye ekomi na forma kiti. Wana nyonso eza na lutendele ba preuve. Eza na mise na nkamba ba preuve. Donc soki tata Kimbangu afandi na kiti na ye en tant que roi des rois, politicien moko te ya Congo akobanga politicien ya mokili mususu, pamba te tout politicien ya Congo akozwa bénédiction automatique ya tata Kimbangu pe tango azokende na mokili mususu bakobanga ye. Ta ba moni politicien ya Congo balobi ye nzamba ye, me kozala nzambe te, kozala kaka phénomène ya Moïse liboso ya Pharaon. Nde yango na photo fandisa tata Kimbangu na kiti na ya roi des rois to déclarer yango clairement que na Congo roi des rois azalaka o achetembe amona yango pamba te tango bakangaka roi des Belges. Soki tata Kimbangu azalaka roi des rois te, nani akendaki kobimisa roi des Belges na prison na ya Samai na Allemagne? Ezalaki kaka tata Kimbangu. Nani oyo abimelaki ba père ya ba indépendance ya ba pays d'Afrique nyonso? Ezalaki kaka tata Kimbangu. Tata Kimbangu nde apesi roi ya Belge date ya le 30 juin au kopesa bana nanga indépendance. C'est lui le patron du Congo et de l'Afrique.
Donc il faut te fandise na kiti na ye ya le roi des rois. Tala tina wana biso société civile totambolaki Congo mobimba na tina ya kozwa ba signature ya pétition pe ya ko senga ete constitution faut changer tozonga na royaume. Tangu toza koloba constitution est changé. Tangu biso tolobaki yango na 2023. Wana toyebaki nanu te nani yango akozala président de la République na élection oyo ekosama na décembre. Elingi koloba nini? Elingi koloba changement constitution oyo peuple osenga na nzela société civile COSECAF. Eza changement constitution oyo ba politicien ba osenga te. Parce que biso tangu tobandaki démarche wana na etinda ya Tata Kimbangu toyebaki nanu te nani yango akozala président Congo na 2024. Donc elingi koloba nini politicien moko te akoki ko se proclamer roi ni na opposition ni na majorité présidentielle. Le roi des rois, c'est bien connu, c'est vérifiable, c'est approuvable, c'est Tata Kimbangu na badimasyon na ye nyonso. Yango wana Tata Kimbangu ayebisaki biso tosenga makamba royaume. Ndenge topesaka ultimatum ya 4 semaines, ndenge Tata Kimbangu apesi 4 ans ya tour oyo. Kobanda le 4 janvier 2025. Ti le 4 janvier 2029, 4 ans, qui symbolisent la terre, l'eau, le feu et le vent. Soki makambo ya royaume ya Tata Kimbangu kofandise na kiti na ye na badimasyon na ye nyonso esalamite, nous n'avons que à nous préparer pour tokokima bambangu. Ezali maloba Tata Kimbangu alobaka yango tangu deuxième indépendance ekoya événement ya royaume ekozala plus grave que o esalemaka pona première indépendance. Alobaka ete ba Belge bazalaka na chance ya kozala na mboka mususu o bakimelaki. Kasi bino bana nanga bokozanga esika bokokimela n'événement ya royaume pona deuxième indépendance qu'on appelle l'indépendance spirituelle et économique. Yango wana yo Congolais zwa mayele, yo muto tanga na Congo okenda université zwa mayele, yo pe o tanga te, o omemaka moto wewa, o za chauffeur taxi, o za mama ya zandu, o za mwana classe zwa mayele, maçon, électricien, o menuisier, charpentier zwa mayele, commerçant zwa mayele. Yebisa moto azana mopanzi na yo, deuxième indépendance ya Congo pe Afrique ezako ya. Tata Kimbangu alobaki soki to koti makambo na petete, soki biso to ndimi yango te ekoya na makasi. Pe na tango wana alobaka mingi bako confondre fleuve Congo na terrain ya kokimela pe batu bako mibwaka na mai. Yango wana toza koyebisa bakonzi na biso. Lokola peuple moko nda sengi makambo oyo, atosi constitution, a déposé ba signature à pétition, a commis mémorandum. Toto sa oyo nzambe alingi pe peuple ye moko asengi tokota na transition to songi sa royaume to fande sa Tata Kimbangu nesika na ye Congo ya sika ebanda basalite oto anango esila kozanga kolia ya pasi oyo esila makambo nyonso mabeto vivre na Congo na Afrique esila po moto moindo asepela azonga na place na ye. Kasi soki to sali yango te to se préparer entre le 4 janvier 2025 au 4 janvier 2029, moto na moto akomi kimela. Baba azana chance akima ba akima. Baba azana chance akima te. Soki toko zika, soki toko zinda na mai, soki mabele kofunga maemela biso, soki toko lala pongia 6 mois to la mukakate. Po mukolo tokola mukanzambe ye moko na ba Armageddon na ya le 4 janvier et si basali royaume comme ça biso batakidi bato susumuki pongi a 6 mois nzoka mokili se koma na royaume nzambaza na nguya ya kosala pe ya kokokisa bilaka na nyonso sans aide ya mutu. Voilà esika biso société civile COSECAF tokomi tokoti bongo na ne 2025 tozali kozongisa lokumu na bonzambe ya bakoko na biso ya mibali pe ya basi Tata Kimbangu na badimasyon na nyonso na musalo apesi biso na ndenga koti biso na 2025 lelo eza bongo le 2 janvier 2025 tokokisi bongo 4 ans depuis ye
ayaki ko pona biso na diaspora po te totambusa mosala na ye aza na nguya likolo ya moto nyonso po ntango azalaka na Brazzaville ayebisaka Abbé Fulbert Yulu ke ngai Kimbangu nazali pema oyo ozali kopema elingi koloba ete Kimbangu ayebi biso na bakombo na biso nyonso na numero matricule ya bapema tozali kopema wako tia tembe na ye wako boya makamba royaume ya tata Kimbangu. Il n'a qu'à se préparer, il n'a qu'à se préparer, il n'a qu'à demander les Belges bango ba monaka nini pe tata Kimbangu alobaka pour la deuxième indépendance ekozala grave to suksi boye na kombo misato abule ya Nzambe tata mokele ya liloba na ya bokele pe ya ye moko tata mwanda velela tata Mbangu diwa masekwama tata tungu no wa maswekama tata Simoni Kimbangu na badimasyon na ye nyonso tolobi bongo ingeta ingeta ingeta